pati yengo atakundi mapati netengo oyo pati yengo moindo atana pati yengo atakundi mapati netengo oyo pati yengo Tokyo peki kolobango Ebatinie Nabatango batiagre Nyotoego Yodela kakaego Mamali kambo moko ya bapokwa ilamu onte ya bandako na biso na bino. Mamali kambo zali bongo manaka moye tango iso kobingana boyinga oyo ko français ba mera bongo ignorance na zela manaka moye tomopona na tina bosoli biso na bino ko kotope ko nongo ko luka ko bodzindo ya boyebi makambo miso yo eko likaka ote ya bongo ya biso pina moko na abino ndiki na bolamu bozali mike na tina bozeli penza manaka yango mononi na kuandisama bantaka mikanda moye bomutindeli biso uta moi mobimba na likipe lisusu ya kotombela pokwa elamu longoni ya mingi na bankoi babiso baleopale babiso mokomelo elongo na Florent Ibenge lia biso ekolo Kongo bendele ekopepa obe kopepa tango iso ezali bongo be mama likambo na liki na bolamu na pokwa lelo to ali bongo na bakoma na biso bontangi ete bolamu ya ekolo nde sujet na biso ya pokwa lelo lokole tope mo mama koma mo emotiami ezali bongo balabala obe moko ya bokutani longo ya biso na bino epa iso motune ezali ya kotuna biso ko zanga te kotuna yango butu lokola na moi to ko simba matono misatu ya kolobena na pokwa lelo ezali bongo kuandisama elonga ya maponomi moye mosalami okati ya mokili États-Unis Amerika etokokundula bongo ya biso bolamu ya ekolo ya biso tokoyingisa kimia tokolobela bodindo pona koluka kotombola bendele moye tango iso ekokita te kasi ekotombama butu lokola moi biangama ya biso poko lelo zali bongo be fumukusu nzala panda pona kosukisa miso moye tobandaki na ye poso elekaki poso elekuna lelo tokosukisa yango iso pambate poso ekolanda esengeli bembuka na makambo esusu kasi yambo ya bele mokati ya itandoli ya biso na bino nte ya bandako toli bongo longo na fumu lobola ngunza lobola mbote nayo mbote koko mulupe mbote pe na bali banso bazuli baku ya bolandi biso ngunga awa na kati ya numerika television na likina bolamu bandeko nzela ya masini bakopesa biso makoki ya bomonisi iye na ndenge esengeli pe elongo bani mama likambo ya pokwa lelo ezali ete bolamu ya ekolo eye bolamu ya ekolo Congo démocratique ekolo moko otokwamiri yango mama likambo yango obikeli yango olengekani matono mingi koko molopwe bolamu ya mboka na biso ekouta kaka na biso moko soki tofungoli miso soki ya solo ete tondimi tozali bato kati na bato nde tokomona bolamu na mboka na biso me kasi soki tokomi malanda ngombe bato bakolandaka baninga sima alors nesika wana tokosala ta bokasi moko te ya koleka liboso ya mutu oyo yo zolanda po yo mitie na molongo ya malanda ngulu nde wana pase kozala wana kasi tango tokota bodindo bambula bamike elekaki na kati ya ekolo ya biso tokomaka kino na tango ya bolobionte ya bebibu ya biso kobela ekolo baete ekolo ekobonga te ekolo oyo bateka yango tokabola mbongo moto na moto akwa ya kende ezalaki boyinga kasi mokonelo kongole akomi kozungisa bolingo ya mboka na ye onte ya maboko pe ya ntemali ya ye ya solo soko tolingi mboka soko tokoti kati ya bodindo bolamu ya kobikela ekwami to pe esengeli koluka yango bolami ya kobikela koko molopwe esengeli koluka yango pamba te soki lelo moto moindo azali koloba ete malamu toteka mboka yango ezali lisusu na tina te pona nini pamba te tango munguna ayaki mundele tango ayaki akotisaki ye na eteyelo pe kuna okati eteyelo yango atalisaki ye ete usalaki eloko te bakokono bayibaki eloko te ulataki kaka bakasa eloko moko yebi te na nzambe kutu yebaki ete yango wana
azalaki lisusu na elikia te ke akoki kosala eloko nde yango akoma na likanisi ke ata mboka yango toteka yango. Alors yango wana Nelson Nzila Mfumukusu oyo azali mokobi misala ya Mfumu Kimbangu azie kozongisa moto mundo na elikia ya kososola ete te yambo te tokoma biwelewele lelo biso nde bato tokambaka moki matondo mingi bande ko balandi pai ni pai boko anda biso isenyo ko ebete byangama ya poko elo isi ya ingeli katikati ya etando po na bokoti ukati ya bodindo ya kolobela bodindo pe pole na yango iso komela biso mokanda ko bengete pambate makoki ya boyambio e kwa mina biso te kasi ya kotanga mokanda na yo tozali na yango penza mingi pona kosola onte ya bodindo mama likambo ezali bongo moko ya manaka ya etando ya nimerika oyo epaikani tokota kokati ya bodindo epaikani toluka koyeba bongo nini ekotangwisa biso pona kozanga makoki ya boyanoli onte ya mituna moye tokotuna butu lokola moye Mfumukusu nzala panda mbote na yo mbote mingi ndeko mulo poe longono bandeko balandi banso na bisika biye bazomi esengo na biso ya koingira katikati ya etando longonia na bankoi ba leopard ba biso bauti kolonga oboso ekolo Guinée lokola mokobi misala ya Mfumu Kimbangu okoloba nini ya mboto koto bodindo lya yango iso matondo mingi longonia na bankoi na biso na lolengelo bakendeki ko bunda etumba na butalaka mai masano makola kisaka na mai matali bongo molimo elakisi ete bankoi na biso to Congo na Guinée na molimo biso toza likolo na bango yango nde tolongi bango biso toke na langi ya oya biso bango na oya bango milimo na biso na milimo na bango ebundi indongwani biso tolongi elinkolo batoza likolo na bango tozali kola bango ezali bongo esengo mingi pona kobikela bolamu mpe sai kembela ya moto iso mama likambo apoko elo ezali ete bolamu ya ekolo oyo bolamu ya ekolo oyo ekolo etondi bolamu mingi kasi bavandi na yango bakobikela bolamu le yango te bodindo bo yango Mfumukusu ya solo omoni ete mabele mabiso matonda nkita kasi eloko ya pasi ezali bato bakanisaka nkita ezali kaka bobele baminere to pe bongo mabanga matalo nde wana balobi Kongo na biso etondi nkita nzoka nde tozali pe na nkita ya bato bavaleur oyo bato baza na yango ezali nkita mobimba okomona ete tozali babola mpona nini tozali babola po bakaboli biso na mabele na biso bakaboli biso na bomoto na biso tokomi biloko ya minene yango esali ke tomona mabele na biso ezalaka bamindele bango nde bazokamba bomoto bwa biso bokoma na bowumbu ya bamindele nde wana sikoyo po tokoka kolongwa na pasi oyo ezali tozongela bomoto bwa biso pe bongo mabele mabiso mazongela biso pamba te soki tokobelelaka ntango inso ete bobongola etangiseli ya bana bobongola yango bolakisa bango ata soki bolobi ke bakoko na biso balataki mpeko na kati ya kolata mpeko bozoba ezalaka to mayele nde ezalaki na kati pamba te na ntango bakamati lindalala ya mpeko lindalala bakomisi yango singa po ete babalisa yango batongatonga yango esala liputa ezali mayele yango na lopoto babengi tissage nzoka kaka na principe wana pe na mayele wana yango bilambe ezaleli lelo oyo akoyebisa biso ke ba entrefile totiela na lopoto po bato basosola ke ba entrefile basinga mpona kosala elamba oyo ayebi principe mosusu aye na yango bakoko na biso machine artisanale nde eboti machine moderne donc nyonso ezalaki artisanat yango nde moto eboti oyo bozobenga lelo moderne donc elingi eloba lokole nde aboti telefone bwatu nde aboti masuwa nyonso ezalaki
siko baye bazalaki kosala bwato lokola aza na mayele wana nzete ezali oyo azosala lokole mayele ezali nzete ezali oyo azosala elamba mayele ezali nzete ezali oyo mpe asalaka mbeli mayele ezali mabele ya kobongola libende ezali lokola mpe bongo na bongo sikoyo babotoli bino mabele boza lisusu na accès na mabele na bino te mpo mabele ekomi ya bacolonialiste ata obotami na mayele yango lokola bapimeli eza lokola bopimeli menuisier mabaya sikoyo akosala nini atikali dembe kimenuisier ekufeli na kati na ye bopimeli cordonnier cuir ndenge wana bapimela biso mabele na biso donc ata bana na biso babotami na mayele bakokoka lisusu kokela te parce que baza na accès na baminere na biso te po mabele bolimbisi na mabele ekoma ya leta nini leta colonial et système wana ezokontinue ntina lelo sikoyo batangisi mutu mwindu ete mayele ezalaka na bamindele nzoka bato mindele bazosala nini ntango bakangi mabele bazwi bino bayindo bakolo mabele bakolo mayele ya biloko ezali awa bamemi bino epa na bango ntango bakozwa mabele na bino sikoyo baminere na bino bamemi yango kuna esika baye na bino bato ya mayele bokomi baesclave na bango bino bokomi kokela kuna epa na bango na kombo na bango ebimi lokola biloko na bango ndenge wana bomoni par exemple batelefone cellulaire eza invention ya motu mwindu moteur à combustion eza oyo bozomona lelo bamoteur ya mituka eza bato mwindu bato basali aiguillage ya train eza bato mwindu badactylo tout ça biloko ebele même ntina niveau ndenge bomoni lancement ya fusée eza kaka bato mwindu sikoyo pasi place ezali nini homme politique congolais lokola bimeli na ekole wana ya mundele baforme ye azala mundele ndombe moluli ya poto moyini wa yambo wa boyindo ndio omoni esika tokufeli lelo donc mokabi ya mabele ya bayindo epai ya mindele na bomoto ezali moyindo te mundele ndombe faut préciser malamu eleko ba mundele ndombe moto oyo azali moto moyindo kasali kosala pona bolamu ya mindele amikomisi mundele fumukusu mobu koto ibale na zomi na mitano ilikaki to pe 2015 mokili mobimbe yanganaki bongo na mokili kolo Paris na mokili ya France na tina ya bonongi lolengi ya bazamba oyo kopesa ke makoki ya bomoto epai na bato bengaki yango COP 21 mokolo malero e uti kosala manakati ya mokili ya Afrika kasi ekolo ya Maroc obeli kambo yango ya bazamba ya nkita iso bengi yango COP 22 ekolo Congo démocratique zamba na yango ezali eliki ya mokili mobimba oyo kopesa oxygène bo moto epai na bato olengi ya bobateli bo zindo na yango iso moto ne tunami bolamu ya ekolo liboso ya bakolo na yango boinga ekwami kino mokolo malero to pe bo moto elikia ya kolesa mboka mokolo malobi tolobi boye nyonso oyo ezali naturel ya Congo eprofitaka na mundele bamusu bato musu bayebi te na lelo programme mobimba ezali mpo na rivière Ubangi mai na yango ekende koalimante Tchad nzoka soki bafongoli nzela wana mpo mai ya Ubangi ekoka kokende tina Tchad mpo na koalimante Tchad donc lac Tchad eloko nini ekoleka quantité ya mai oyo ezowuta Luala Banakatanga mingi ya mai nyonso ekokota na nzela ya Ubangi sikoyo Kongo na ngambo ya se akotikala mingi na mai eteni ya Kwamutu eteni ya Kasai nini Kwilu aye kozwa nini Njili aye kozwa Makelele pe bongo inkisi okeiti kuna nini Nzadi Malawi okei na Kwilu ya kuna okoya komona te quantité ya mai diminué courant pe ya inga ekitingala omoni programme international ya impérialiste Denis Bondoki mais abondoki parce que lelo pona nini lelo Congo azo vivre désordre politique pona nini parce que esengeli bato bayi bakezali kaka répétition ya histoire mundele ayebi période tozali alingi te congolais ami diriger parce que ayebi que bana oyo babotami
depuis 51 tina lelo baza différent ya bo babota makikala et ayebi ke ba génie wana soki bakotika bango bazala diriger na vrai sens ya mot et pas ya ba vrai dirigeant africaniste donc ba nationaliste bana wana bakozala na accès spirituel na sensibilité na bango na ba minere alors bakosala oyo yo mfumuki mbango alobaki ke mundele akokoma mwindu akokoma mundele pe mutu mwindu tango akomiye bakosala bengundu ke kokamusa mokili mobimba mundele aza na programme wana nyonso na maboko na ye oyebi soki bozobeta disano ya ndembo yango naza kobenga na bakongole bo bozolanda biso na ngonga oyo mayele na bino esala footer baderangeaka ye te soki match ezobetama oyo nyonso ayebi ne kobeta te bakipaka na bango ye te parce que bayebi ke soki azwi kaka balo akokweya na ye kaka akosala ne eloko te ata kutu gardien aza na ye te akokani kotia bi te bakoderange te batakaka kaka meilleur joueur ye nde moto aza atake bomituna sikoyo mpo na nini bamboka mosusu evandi kimia mais Congo démocratique moto ezali na désordre politique ya makasi depuis Muse to banda depuis 60 toye période moko mwa calme na Mobutu mais depuis Muse tina lelo guerre na guerre pe en Angola guerre au Zaïre guerre au Congo tina lelo silaka te est-ce que parce que ba footer mutu bazobeta ou bien parce que bayebi ke bazana un bon joueur alors ceux qui jouent na botiki libre à marquer ba biebele alors ba congolais ba ko se retrouver alors pour ba se retrouver te il fallait qu'on déranger dès qu'à côté bo qui flash ndenge basalaki na 1663 tango ya Vitankanga a commis roi mbala moko lokola zalaki mwana ya roi Kanga Lukeni oyo azalaki lisusu pe nationaliste mbala moko babwaki aza mwana na été baboyi parce que les bakokotsa na mitu ya bakongolais ke aza mwana na été aza mwana muzete azali rwandais alors bakongolais bakozala na molimo ya koboya ya kotosa yete alors na tango na ba profiter des ordres des anakata mboka po ya sala makanisi oya yete parce que bayebaki ke mwana ya Lion azali Lion omoni bakongolais na ba intellectuel o bazolanda ngai na ngonga oyo même na kati ya ndako soki tata azangi pouvoir dirigeant ce qui veut dire autorité na kati na ndako ko tambola te akomelo ko pamba te voilà yango nde basalaka na Congo tango nyonso bakotele mis opposition po s'opposer na mokonzi ya mboka pour na ko empêcher mokonzi ya mboka travailler bokonzi ya mboka ekomona na te ekomi pays sans autorité pays sans pouvoir alors aux amokondi mais moyo pesa ba ordre ezalité alors moyen makanisi nzamba pesi sala ezalité bo bandi ko vivre des ordres parce que ce qui olobi lelo kaka oloba boye batu moko ba kotelemela yo et batu na ceux qui batelemi parce que peuple congolais nazo ebate comment zo rêver azomona te ke makelele na mitindo moko ezo uta libanda yango nde ezo diriger mboka na ye soki bolingi bosala kaka boye communauté internationale alobi boye soki bolingi bosala kaka boye bato droit de l'homme babimi soki bolingi bosala donc bokoki kosala te et pona ba justifier yango bakotelemisa kaka bana mboka ba politicien bakomi anti mboka na bango et c'est grave ngai natuni motuna moko naliki na bolamo de bokonda biso epai nepai tolobi ete numéro ya telefone ali affiché makoki ya kokomela biso mokanda kobenga te koma tokotanga makanisi na yo toli bongo en direct ilongo ya biso na bino na 37 numérica à télévision fumukusu likambo ya bokamwisi mingi esalami na kati ya mokili mokolo mwalelo sima ya bodalisi maponomi mbala tukumine na mitano ya mokili Amerika wuta izala Amerika bongo wana moko eyingisa mi okati ya miso ya bato Donald Trump
o azali bongo démocrate te toyi badémocrate na mokili ya amerika bango nde bachrétien bango nde bato oyo babundelaka boklisto kati ya mokili to kati bakokima bango neleko na bango bapesi ndingisa botia mokolo koto ya bondimi mabala ya basi na basi mibali na babali babala na okatili yango bakei kino mosika ya kotia nzongonoko ya bondimi kotia pise électronique na nzoto ya moto po ete atambolama yango na kati ya maponomi boso ya Larry Clinton pe na Donald Trump basonage ebimaki kilikili ete akolonga te na mongo moke ndeko oyo azali démocrate te akwingwende okatili yango pe ningisi badémocrate iso na mokili ya molimo etalisi nini matondo mingi tozana esengo mingi ya kosolola na bakongole pe na eteni wana pamba te 430 ans otolobaka epai na biso ke biso na bamindele tozalaki na niongo ya 430 ans na 430 ans de 1491 obakisi 430 ans ekopesa yo 1921 na kaka na bible babakisi ete bapesa bête 43 jours po afinga nzambe 44e jour ekozala repentance États-Unis depuis ekoma États-Unis 43 reines soko bakisi zero akopesa 430 ans na 43 reines wana badirige bango na bango mindele mitu mais na 44e reine baye kotia sikoyo race intermédiaire Barack Obama oyo azali ko représenter Ramsès II na mwasi na ye Michelle Obama noir soki esclave akoti na kiti ya bokonzi elingi koloba bokonzi ya mokonzi ekwei omoni donc à partir ya 44e président azali tokoki koloba bongo libanda ya famille na bango et que esclave noir aye kohabite sikoyo ake kovanda na maison blanche destinée aux blancs avandi wana comme reine donc mobali soki tozwi royauté Barack Obama azali roi mwasi na ye azali reine une reine noire mais aza na un mot à dire ce qui veut dire liloba oyo alobaki evandaki likolo ya mindele c'est la fin de l'homme blanc c'est la fin signe ya fin ya esclavagisme c'est pourquoi bomoni bato bakamo ke après Barack Obama oyo aye d'ailleurs kokotaka na bokonzi ba désordre kilikili et tozokende vers l'éclatement parce que ndenge basanganaka ndenge pe bakopanzana parce que basanganaka na bit moko donné po baluka kokabwana na bandeko na bango européen et bandeko na bango européen tango bamoni bandeko na bango ya européen immigré na nini na Amérique bakati relation na bango basakapare na mabele ya Afrique pona kokabolango bokomona presque même nombre des États na États-Unis d'Amérique même nombre des États na Afrique donc mabele ya ba Inca na Amérique ekomi mabele ya européen bavandi sur place ba immigré ndenge pe bayaki awe epai na biso na conférence de Berlin bakaboli mabele na biso baye ko assiéger yango bakomisi yango ya bango bakokabwana kaka pe bakopanzana ndenge bautaki na ba royaume basali na ba business na bango parce que otozonyo komela lelo à cause ya business parce que lelo bato bayibi même pas colonialisme na vrai sens na yango parce que ezali ba colons donc ce sont des colons oyo baye sikoyo koya kozwa biso en colonie en groupe pour te servir bango ozomona donc c'est l'esclavagisme na forme oyo ke siko ba colon bazwi bino awa ba colon pe bazwa biso na États-Unis c'est na Amérique c'est ça qui fait que même sort oyo ezali awa na ba africain na Afrique même sort oyo eza réservé na ba africain na États-Unis d'Amérique à la seule différence to bokeseni ezali ke tangu siko awa to réclamer ba indépendance pona to benga na bango siko yo bango basali ke na mitu ya ba état na bango
ici à conférence de Berlin ba préférer kaka il faut mituna bango nde ba diriger donc volonté na bango nde diriger le contraire ezali fo longwa soit ba bomio ba po babangisa ba mususu c'est ainsi bozomona que Afrique na biso evandi na maboko ya ba mindele et ba mindele bazo diriger yango na ba dirigeant interposé ce qui veut dire bazo ba dirigeant na bango ba tie awa muto ya kolinga ke akoti na ibonga lobi na lingi nazongisa mabele oyo to bomengo oyo to nazongisa valeur ya mutu mwindo azana iloko muso ezozela ete soit tolongo na pouvoir soit babomio bilembo ya tango oyo emonani na katikati ya Amerika moto moindo to pe ya congolais esengeli adzela nini na mobu koto ibale na jomi na sambo oyo ezali pe significatif eko ya oboso bwa biso iso matondo mingi eloko tokoki toloba d'abord pour l'Amérique mutu mwindo azela eloko kuna te mais mutu mwindo alanda bilembo bya bileko bya ntango signe de temps bamindele na programme na bango ndenge ezaleli ndenge monde ezokendela donc biso na bango na convention spirituelle normalement mindele na 2017 oyo tozokende ti suka nango il faut baya epa na biso tosolola lisusu na lolenge oyo bango basalaki biso soki basali yango te parce que bazo croire bien bazana lolendo na bango ya minduki na bango ya bambongo na bango ya batu na bango ya nyonso ya bango bengunduka na bango biso ba africain tozana eloko te précisément ba congolais oyo Afrique azozela mais tozana eloko mo eloko nini tozana droit ya mabele na biso parce que tozali ba payate na mabele na biso. Et plus grave encore, tozali bangungité bintsekwa te nsombokila te oyoyo tozo mériter insecticide. Omoni il faut baye bakango malamu ke bakoya insecticide à moins que tozala bangungi bintsekwa nsombokila soki tozabato ekoyebana soki mabele oyo ezalaka bamindele balakisi biso oyo ya biso toke na malembe totikeli bango oyo ya bango mais soki mabelo eza ya biso baboma awa na ba forme nyonso ya kobomela banyokola na ba forme nyonso ya konyokola nazo senga na baye bazo continuer ko servir mindele lobby boyebi yango te mbala musu bozo kufelele nga kodia lelo kasi yeba ete bokotika bana ya bana donc malédiction kendeke ko banda na tata na mwana soki période ya grâce eye bo profiter na yango parce que bokanisa te ke mundele akotika la éternel maître ya mabele na biso donc soki basengi baba to négocier na bango te neno lobaka mabele oyoyo ya kodefa soki te bakoko na biso milimo bakoko na biso oyo nyonso mindele baboma oyo nyonso mindele banyokola na lolenge nyonso ekoloba pe ekosala lika yango tika na silisa yango nazosenga lisusu encore na bapoliticien na bandi na papa Tshisekedi na équipe na ye ya bakulutu ya 1960 botala makila ya le 4 janvier esopanaki eza makila ya peuple po peuple congolais azongela mabele na ye mpe bomoto na ye soki na ntango yango mbala mosusu bozalaki distrait boyebaki te me lelo si boyebi ke mundele alingaka te tokóma libre boza bameilleur témoin oyo bokosunga jeunesse congolaise ke na ntango oyo tozali papa Tshisekedi na papa Kengo ekipe na bango nyonso wana babenga baleki nasepeli na kombo baza nango ya rassemblement mais rassembler tout le monde pona koloba sikoyo ke biso rassembler bino po toyebisa bino tolingi to dénoncer oyo ba jeune boyebaka te ke mboka oyo ekufaka na mindele
système économique na biso evandeli na Banque mondiale na Fonds monétaire international. Ce qui veut dire ça ne sert à rien ya ko s'en prendre na ba dirigeant na biso inutilement. C'est au contraire, to créer paix politique. Kimia politique po ba dirigeant na biso batika ko tia mbongo na libanda. Po ba homme d'affaires na biso batika ko tia mbongo na libanda. Parce que toza ko s'appauvrir ou bien baza ko appauvrir biso au jour le jour. Majorité ya ba politiciens baza na ba compte na ba banque na biso ti. Eza na ba banque ya la majorité de l'opposition bango iso c'est ko tia na kati ya saki moko po ba miike ba kwami na kati ya majorité pe bazaki na kati ya lisanga engoi wana. Bango nyonso ezala na opposition ezala na pouvoir parce que boyibi mayele te o mundele salaka. Mayele mundele ezalini. Baza na pouvoir ndenge baza ko zwa mission. Opposition tango créer climat moko ya insécurité. Yo kolinga kotia mbongo awate parce que mundele yemoka ka peso conseil abi non monique ça ne va pas là chez vous il faut bomiki misela bambongo na bino bokomiki misela bambongo boke ko tia na ba banque na bango kuna ceux qui ba moni bambongo côté ba bloquer bakangi les 18 milliards ya Mobutu ezali wapi mbongo sa vie mpi ezali wapi bato deuxième république bon mekanano pe bino bon mekanano bino bo boza pe na côté ya majorité na Sénat bozo courage ya ko dénoncer loko wana boleka na ba chaîne na télévision bola musa population boyebisa population que non en tout cas tozalaki ko banga mingi liwa eza naturel ato kimi ya mandoki ya mundele okokufa kaka ato kimi yo nyonso ya mundele okokufa kaka boye bakima kango bakufa kaka Maréchal Mobutu kimi ezala ne place azali akima kiliwa na Congo mais na Maroc ezwaki ye osomona na tango za na nzoto oyo ezelo konsusu mais peuple congolais aza na posa ya lobiko na esika ete bosala deux camps na opposition capitaine Papa Tshisekedi na majorité capitaine président Kabila bozo beta na kati ya terrain Papa Tshisekedi abimisi carte en tant que joueur ou bien en tant qu'arbitre osomona joueur apesaka moninga ne joueur carte te sauf arbitre alors arbitre azalaka na camp mon côté arbitre azalaka na katikati omoni yango sikoyo donc ce qui na programme Papa Tshisekedi ezalaki ki akozala na carte wana elingaki ezala très bien azala président ya Sénat ingaki ezala malamu mingi na période oyoyo pona kopesa carte. Mais mosusu ezali sikoyo ke ya ko comprendre que te lokola aza na camp ya opposition alongwa na camp wana abengi ba jeune no baza na opposition aye abengi ba jeune tozolobela ba jeune bo comprendre du point de vue ya âge ça veut dire ba politicien ya opposition na ba politicien ya pouvoir bo vande sika moko IDPS eza parti Union pour la démocratie donc lokola bache nini l'élection, si va fixer la date, comment bolo ba que le 19 et la KOP guerre na katiambo. Fumuku suro kola mosali na Nzambe. Lokola ozali ecclesia okati ya Elanga. Po alini to kamati pe mokumba iwana, ozali motolelo na bato ba kosambela ecclesia ya Afrika ya Afrika. Oli pe wa makokia kokuta na kumu ya ekolo, okumbi ozali pe démarche okuta na Pension Tshisekedi ya kozalisa bomoko na kombo ya bonzambe ko babiso kime yiko ingisama. Boni yo oyo kuyiko zalo kola mosangisili ya bango okozonga sima okotinda bango basanga olengeli ya bango monitete pe iwana okomi libanda matondo mingi ya yambo nanu bondimi na bango kote ezali yango moni tozo senga cardinal Mosengo te po bango bandimeli kuna baza bandimi kuna cardinal Mosengo bayokana na évêque nani Marini bandimi na bango po baza bandimi na bango badai bato bayindo ono ya oui baza bayindo koto bayindo te ono ya intérêt ya Congo ya intérêt ya ba futur na biso ya bana na biso ya bana na biso ono ya intérêt wana ezo senga ba congolais bavanda parce que mundela kolakisa biso ndenge batanga ka kimia te arbre à palabre nzeta safu eza na pototi botaka na pototi ozomona mais bato okutu bazana nzeta safu te bazana arbre à palabre wana te bazana ngoti
mais ceux qui ont un intérêt ya ba américain ils ont un intérêt ya ba français o biso to tangi ici va se regrouper au comme opposition ezalaka te majorité ezalaka te ba démocrate bazalaka te ba républicain bazalaka te ba gauchiste bazalaka te lokola pe bongo ba aile droite bazalaka te bango nyonso bakosangana parce que les intérêts ya mboka na bango. Comment na Congo bokoki bondima pe bozo prédire pe bozo bongisa ke ba congolais fo bakufa lobi to sima lobi boza ba dirigeant ya batu ya babiloko ou bien boza ba dirigeant ya batu politique bozo sala pona bo diriger ba nyama ou bien po bo diriger batu même kutu ba nyamango même kutu ba nyama na bandi moboko liba meme na moboko liba ntaba batela ka bantaba nena ba meme akolinga kufa na bango te ko kozala bongo. Et à plus forte raison yo mutu olobate non ce qui le 19 eleki président Kabila longwete eza fin du monde il faut Congo makila etanga makila ekotanga ya banyama ou bien ya bato. Voilà. Eyano tango bayi politiki bako kamata mikano ya boye oboso ya makambo iso oyo mokili ya molimo to peta tanzambe mokeli eyano na ye lisoli ya ye mabanso na ye ezali nini atako bango bako kamata mikano pour makili ya ekolo Congo démocratique. Matondo mingi ngana zolo baboye omoni batu wana bakelama na nzambe bakelama na nzambe oyo bozolinga bobimisa na babalabala baza bana ya baboti lokola pe bino po bino pe boza baboti boza na bana na bino tango bozobimisa bana ya baninga na balabala tango bozo souhaiter makila etanga mutalona kama desu na pikola masango te tout ce pays ici bas ceux qui ofuti yango te bana no mutu bakofuta yango wana tozo senga na classe politique. L'ancienne classe politique devenue aujourd'hui la nouvelle classe politique qui continue toujours. Na kati ya kozala kaka bacteur politique to sengi na ba papa Kengo. Hein? Bampaka. Bon souvenir na bino po ba koma bino na histoire. Po bozala ba vaillant. Oyo batenaki bon en dernière minute ba éveiller conscience ya bana Congo po na koloba na bango ke trop c'est trop et biso to servir na biso lisusu mindele te to lingi to servir mboka na biso advienne que pourra na lingi to kabwana na jeunesse loyembo ya lokumu sisa maloba na yo loyembo ya lokumu pamba te yango ezali na mbela makasi ezali na interpellation makasi na bayi congolais yiso kuandisa na epemelo ya bakeli ya loyembo yewana sisa maloba na yo pesa biso loyembo lokumu toki na mokabwani posa makasi ba congolais bazala na souci à venir na bango lobby bazana posa liwate bazana poto batanga ki bakelasi awa te po bakende kokoma ba expert ya kosokola basani ya bamindele kotandela bamindele ba dra donc tozana posa ba jeune na biso bazana poto bazongawa tozangi bisika te tozangi eloko te tozana nyonso ignorance kaka muteko kiko sala o ezo sala na kobanza poto zo bonsomi tobundaki et parce que tobundaki po ete tozalaki na lolenge moko oyo ezalaki konyokola biso nde wana sango lutumba ya moyindo ayeko koma loyembo wana ata koya komaki yango na lopoto mais na lingala linkoloba telema mwana Congo tosangani na pasi tosangani na bokasi po na bonsomi tombola elongi egumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimia batwa nguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimia mwana mboka yemba nzembo lokumu na bino bosangani na lolendo kumisa bendele na yo ya tina ya bonsomi Congo eling makongo mboka Congo ya bakoko Congo elinga makongo tokotondisa yango pe tokobatela monene na yango
mokolo mwa tuku misato na sanza ya motoba, mokolo mwa moi ya kimia, mokolo mwa lokumu zala ndenzeneneke, mokolo mwa lokumu pe ya ndai ya bonsomi, tokotikela bakitani na biso pona libele. Ezali nzembo ya lokumu ya mboka na biso ekola musaka bomoto ya bato soko basalaka yango na bokasi iso bakolutu bakambi bazalisa yango lokota ya lingala ekola musa bomoto pe elike iso tokabwani fumukusu lokole makoki ya bokuta inayo opese bandeko nzela ya singa tope bokuta nyibwayo bakosa olingikani pona kobikela yo na bo matondo mingi to akosengo moni ba congolais o bazolanda biso bana bayindo makambo pona koyeba ngo malamu esengeli pe boyekolango pamba te bambule bele boyebi boyindo na bino te yango ezosala bino moko bozoboma mboka na bino bino moko bozoboma boyindo na bino moko bomitie lisusu na somo ya komona ete mbala mosusu lobi mboka kobeba nzoka soki bino boboyi na bino mboka ekobeba nango te mikano bino bokozwa bolobi ke te biso siko tolingi kimia tolingi mosala tokotonga mboka na biso ndenge ba chinois batonga ya bango ndenge bango ba américain batongi ndenge ba européen batongi ndenge ba arabe bazotonga biso pe tokotonga Afrique na biso tokoliki ya biloko ebele ya mabe kozala te ya kozwa mandoki toboma na biso te bozwa mandoki bozongisa kune pa ba mindele biso tobunda nano etumba ya molimo tobunda etumba ya mosala tobunda etumba ya nzala tobunda etumba ya mikakatano nde na bongo toya ote tokoya kotanga makambo na lolenge oyo elongo bani na tina ena oyo alingi kobenga biso akoki kobenga biso na oyo biso lokole ekolobaka na motuya tuku libwa na libwa mbala mibale misato na motoba motoba lisusu na zomi na moko libungu tulu libwa mbala mine tuku misato na motoba pe bongo motoba kama motoba na zomi na moko soki na lopoto 099 99 36 611 wana nde soki bobengi bozwi biso nde tokobenga bino boya tosolola esika ozali kowela na yo te komona motema mabe yo nde ozonyokwama bapoliticien bango baliaka bien babombi bana na bapoto biso nde tozonyokoma tolalaka na bandako manzanza tolali tovandi esika tifoide ezali tozolia bisuka dendon tolati basouvetement ya mindele biso nde bato wana kati ya pasi makasi alotomi kangola mpona kolongwa na pasi matondo mingi fumukusu bandeko bangai bozalaki miki esembo na biso awa nde tobokabwani tokutani mpona nsina ya mbala nsima elongo na manaka moko balabala boleki ezali bongo be mama likambo Yengo atakondi mapati netengo oyo pati yengo moindo atana pati yengo atakondi mapati netengo